Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Et voilà, le réel plaisir est pour moi de vous retrouver encore une fois de plus, messieurs, dames, mon fidèle téléspectateur de BioNews Télévision, la télévision autrement. J'ai le plaisir de vous présenter cette belle émission, Un jour dans mon parcours, avec Daniel Lebika, l'une de nos rubriques diffusées chez BioNews Télévision. Rubrique où juste les possibilités, il y a Kosolola, Nabastar, Nabiso, Batonio, Sotolukara, Kobeta Lissona, Bango, toujours na parcours. Mais na tambolaki, na panzi moi, Tiki, na Sombiki, moi, Makanisi. Na se retrouvé pas à Kevin Sidney au lelo na koyambaye na mama bouyi to beta moi lisolo à parcours moi mon keka ningi alaka question pour nous de récupérer un peu sur les dans le noir tout ramenant un peu na ba éclaircissement boyebi toujours ningi tambu samara toujours na kata BioNews Télévision. Avant juste de commencer, messieurs, dames, on va dire quand même un grand merci à notre Dieu, celui qui nous a permis d'être là en vie, en bonne santé, en équilibre. C'est pas de nos efforts, c'est parce qu'il a dit un mot depuis ces années-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si nous sommes en vie, en bonne santé, c'est pas de nos efforts. Merci aussi à notre sponsor officiel, là c'est FBT Misalande, papa Paul Fikipo, maman Nathalie Fikipo, c'est Motiva, pour appeler sa peuple congolais, l'ora malam, transfert Yambongo, et zo salam avec sécurité, merci beaucoup. Et merci aussi à le bien-être universel, vivre pour les autres, balobi bango bazala, wana pour banapona batumoussous toujours. Un grand merci aussi pour la bonne cause, maman Vivienne Nzumba, merci beaucoup pour la motivation. Équipe Mobimé, la Belgique, c'est Motiva. Pour appeler ça Makambu. À tout à l'heure, dans le Béléango, tu les points sur les îles sur Yango, na katika toujours il y a émission Nabiso. Merci. Si nous parlons le même langage, messieurs, dames, on va recevoir nos invités d'aujourd'hui, comme je venais de le présenter, Mama Bouyi, na Kevin Sidney, au Wapito, Panzante Keto, Sombeki Samakanisi, la rythme toujours il y a rubrique Nabiso et ça Nabiso se fait très 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 bien. Vous remarquez déjà une image vraiment, et ça la biso bien. Association Mapendano de maman Gisèle Ngwala, c'est la maman présidente en collaboration avec notre maman Viviane Nzumba pour la bonne cause. Au Simbi Masolo, na niveau de Belgique, donc association Mapendano, donc ma maman Nyonso et association Balobi. Soirée juste pour la bonne cause pour nos orphelins, orphelines, enfants de la rue et surtout les enfants défavorisés. Comme je vous ai promis, vous remarquez déjà une image, je suis entouré avec mes 10 invités. Star Nabilo Bolinga Mingi, Nazana Mama Bouyi, Nazana Kevin Sidney. Donc avec le plaisir que j'ai, nous me campé ko Panzantegena Bango ko sombe kisa Makanisi, maman Cynthia Ali. Maman c'est ngal sourire Bouyi. Kevin, n'a pas mère, hein? Ouais, bah, maman. Mais aussi les gars Petro. Nasika, moi nzamba sika papa, mbate nasika soli kamote singa kanda. Non silika. Ande trop koseka. Trop koseka. Donc c'est qui ça vraiment ils bien donc il y a domaine na yo. Il y a peine donna nga. Et donne. Il y a peine domaine privé nga. Privé. Mais batu na bana ku déjà. Les autres va comprendre déjà. Batu va comprendre déjà donc neti ba maman Pamela ba pamis va comprendre déjà que wana bouyi. Mais batu mususu na parler ba mituna. Oh. Daniel na mpanzi nini azo ba ya bouyi mais tout moni bouyi awate. On va appeler bango yezayo. Est-ce que comment on peut découvrir ya bouyi par rapport ya son état normal? Daniel mabika penana ngambotsa etsangai. Vous avez compris, c'est déjà bouilli, donc tu me camper au solo là, tu fais seulement mon keto de Sydney. Ça va Sydney? Na fa na maman na ngai. Ah bon? Sur numéro
Donc comprenez, donc vous pouvez dire au lieu que vous venez de plus tard, plus de choses, ça pourrait déjà la vie. Donc c'est ce là-bas. Mais là, il y a une question. Autre chose à pouvoir vous dire, parce que vous l'avez dit. La vie de peut-être que la crise, c'est de la crise. Não, não cabia. Pasti kita sih dia bantres. Karena dia itu kalau silang aja kita semua pun yang mangan dia. Karena dia nih, mama dia nih, papa dia nih, ayah, kalau dia nih, ini dah lama. Ado yo kana ola kadija. Ayam babi sokie, mais voilà sokie. Donc voilà. Mais comment on va faire ça pour la la partie avec est-ce que vous avez comme ça par rapport à l'explication vous savez il y a des catégories ya obatela kaka mwa ba 1 mètre mwa bakashine kozanga yango te kosuka maboko pambapamba donc tozoboya mpe babizu ndenge ezalaka donc kokosola yo ebika na food kaka boye donc batournage ezosala mango batournage ya boye bizu emanke yo te emankenga te eza makambo bizu emankenga te eza nango makambo tosaka mibeko ya leta mibeko donc tiso mibeko kaka ya makambo yango ndenge eza mibatela nzambe abatela donc tobatela po nzambe kabomba biso lelo nayaki otala sidei na se retrouve na kati awa na pasi me namoni nayebi te awa esali bon nga na ye parce que eza anniversaire ya mwana anniversaire ya Kevin ekozala le 17 et le 15 anniversaire eza le 15 yango na ngai nayanga mpe tosola no makambo yango ndenge eza bon po ekutani mpe na yo po biso baoyo toya lelo mwana mpena aofete azofete mpena anniversaire na ye pardon na 14e na 14e année na ye mpena ya mosala ya carrière na ye ya mosala oyo asali kaka Sydney abanda mosala olaka kaka mwa mokila toomema Kevin na mosala Kevin azalaka nano azali aolaka pilote na ye mwa pilote mwa coupe na uniforme donc so na bimisi bafoto un jour so na bimisi bafoto wana na lakse ye moko mama yo mpena mamaza oyo ozoye bafoto wapi fa luka yibanga ngo nga mpe na bomba wakana Kevin azalaka mpena moke abanda vraiment mosala oyo na age moko mpena ya mwana moke vraiment tellement bamama monende kaka ndenge adogodela papa ete mwana openi il faut mpena kaka ntina ça se fait déjà la carrière. Moi je me pose des questions aux gens à âge nini pour au la 14 ans de carrière. Donc ça veut dire au banda kiango mwana muke. Comment était le commencement? Ouais, merci beaucoup. Babi commencement c'est là toujours na babi kakata no batek ezala mais yanza imbalonga toujours. Nazala qui na commencement difficile mais étant qu'il na maman langai ou déjà baza déjà maman langai ba ma buibui ba ma de la paix bande ko encadrer moi na bango na nzela malamu na nzela nzambe na nzela ko batoli nde toza lelo
commencement musala oyo lebika na bisayo ce que ça nzambe te otika musala oyo soka bena foi te na konzima te otika musala oyo foi par rapport à quoi moko ya buya bengo 22h Kevin otourner lobi na tango ya na 8h wana bilamba olata te bilamba nyonyo so ya salité olamuka de 22h wana nyonyo ka bilamba butu o kausa lebika o popola na vanda te tu na sima frigo na sima nzambe be bilamba ka kamba mo ya buya na tango 8h na ke tournage pas muso ekauki te oki na bana tournage bobo na bandali wana na Lovemba shoko singa bilamba za na sima nga wana tandi bango baba yebite. Ok, tournage, Nabilama Mai. Mai Kaukite. On a Sima. Et bien, carrière, on a Sima le Banga Batou. On a Soka, qui est bien retourné à Mai Bon Lati. On a Soki, Bassiming, auto-joueur de tout Singa. Vous avez Mayokanga, Nachaki, au vivre, Nakata Saki, police, on a le manu sur la carte, c'est un Singa. Au bout de le coup d'abord est supporté. Voilà. Donc, début, carrière, on a vu ce qui nous a embêté. En tout cas, mon boulot. Vu que Zaki Nzambe, maman, avec Kevin, persévérance dans le sala Oyo, au bout de fruit Nayo. Tout ça qui est belé, bana maman. Maman tu sais belé dans musala. Puis des sang. Et belé bazanga ko yeba, ba wela ki via poser ba kima ba kenda buluka besanga musolo ba dinda ko dinda. Mais biso vu que to yo ki mingi ko ta maman. Pour maman botinga mukie, maman bu ya botinga mukie, aboko linga melisinga bibelon. Ame alatinga couche pour nga pour ko mukolo boy. Tant on sa musala on a yo maman nanga e boy te boy. Ce qui m'a bezali maman gangaka. Alobaka. Si j'ai dit à l'obsangate des jours, l'obsangate. Moi, je dis, bon, nous a bien, maman, c'est qu'il y a un décilé. Voilà, nous avons dit, maman, la canda ici là. Il y a une personne punition, mais moi, je si je comprends bien, maman bouiné, maman nayo. Maman n'a biologique, n'a biologique. Maman banga bouilli. De la femme mise 9 mois, à Bota Kabele, moi, beaucoup la moi. Maman n'est pas colission dans mon salon. Il doit pêcher donc. Il y a maman bouilli. Il y a des bimis, nada fouille à Bazia, il y a des billets à Bantraï. Ouais. Mais maman bouilli, vous avez quand même eu le temps. Il y a au PESA le meilleur de toi et pas il y a mon amour. Mais c'est totalement normal, par rapport il y a un rôle nayo batuba yebeli, c'est pas les savoir-faire au transmettre pas Kevin. Ezagi na domaine, ezagi comment il s'en a le système wana. Bon na boy na rôle bake na kiyabu na zuno kiyabu na tiapa. Nós não nzambala sultana rouge. Ko e batu babenga rouge mais a rose. Nós não sultana rose na tena mupandi. Nós não ki irene nanga. Parce que batu ebele ba ebinga kana ki buibui. Mais eza pe na batu mususu pe ba ebinga na banda na banda pe normal. Na bandi pe mama irene, na bandi pe mama makwala, nde na bandi pe na komi pe ya bui. Donc nande na kuna ko koma pe ya bui. Donc naza polyvalente. Donc na laksa Kevin na domaine noso na ningi na zala ki na ki buibui na mando lakse pe ka musala na ki Irene ayebe pe ka musala o mama zoloba na ki mama kwala pe abane ko ebakaka oyo pe mama aoloba na ye. Donc c'est un peu ça. Mais comment est-ce que maman Bouibi ozaki motivé et repèse encore le meilleur de toi? Opesango pas Kevin, les lois à l'orienter, les lois batno son anda ko basipira na ba histoire Kevin azo comment conseil ko pesa mwana ezaka ba conseil ko pesa mwana parce que azayi pe mwana mo azama to eyo kaka azama to pe ne yo kaka ba bi pozaki ke mwana masa na yo adogo yango donc masa na yo opesa ki pena corps et âme. Ezako tupona mwana ya master nga adogo te ezapona mwana ke oya bande ko yoka onga na banda oloba et puis aza mwana moko ayoka et puis alingaki musala o makasi omwene ti Kevin musala eza ya makila eza pena ya makila pena parce que tala nanu mama na biso mami waso azaki wana o mona eza déjà lo mo eza lo kwa don moko e utena na famille. Donc en plus azaki moi mo ayokaka linga pe musala mak yenda ngazaki atana ba répétition au moins na so outi classe ayaka moi retard au moins ayena uniforme ne na bana mususu linga zonga na ndaku ayewana na ba uniforme ne aoya répétition et puis ndezaki soka na moni ke koto atengami ngana olo babo ngo kati ayebi na ndo kangise pene nemi o ma pana lobisa kete na osa pena 3 jours na lobisa te na kangise pene nemi azai moi moko amane kotosa abanda oyoka moni mwano Kevin na oloba ngote opo aza mwano okende liboso puis ako ninga za abando okende kamwe ka nenza mapambole okende liboso ti
ti akokene pena ti ye pe fo abimisa pe ba oya ye pe fo abimisa pena ko eza pena ke oyo Kevin mtabimisanga oh Kevin pena mtabimisanga po aza reconnaissant na niveau moko ya osakana tinga na zaka defo so na vani même bata poto babenganga tolinga mwana na mingi mwana na Kevin batu be kutu batu bande barake abima pena 9 mwana libuma ya buibui batu baye pena bongo babi tolinga mwana po aza reconnaissant donc ça langa bien et ça langa pena bien moko et surtout na respect na ye ndenga considérer maman nyoso mama na ye et puis moi no ndenga zwaka ngalo kwa adogo donc moi no sera pena de la paix au buibui azwa ngalo kola de la paix yango ce que ça esengo moko et ça langa na mutema na mona pena ke oui en tout cas na bimisa fuimo ya malamu o epesanga pe esengo lelo na miso bato. Mais na bandeko bazaka bakangelaka batu peut-être ouverture bakangelaka batu peut-être savoir faire bazanango batu o bazanango ba pesa pe pa mutu baboya ko pesa yango ezaka mutema mabe ezaka ntuni ezaka ni ezaka non va mutema mabe ezaka mutema parce que o ngana zanango yango te o nzambe takati na ngai yango te nzamba ta pa mutu wana mususu tokoza na biso tolati na biso ndenge moko mapasa kutu babimi ni bungu moko baza ba omi bale bilongi moko babimi na nini moko mais msu na bizali baza ndenge moko te le msu na ba don nzamba ko tia o don moko boye mususu na pa pese don e mususu ekeseni baza na ba don ekokana te donc so kangeni mutu mo mutema eza bien te parce que o nzamba takati ni ata yo kangi eza lokwa molinga likaya milinga bakokanga ngomebu bakanga milinga te milinga ebima omona ka ya homo ya ngwane bimia milinga mweza lokwa solo ato kanyo omona ka ata yo kanyo bi solo na kanyo na yo kangote omaka mutu na ki solo mo boya donc ezara bon bakanga eloka mutu te voilà bakanga ka eloka mutu te donc loko nzamba chi na kati ya moto soki ebie po epanzana emonisama ekomonisama donc voilà ce qui a l'ouverture donne l'ouverture à tout le monde mutu na mutu à s'épanouir na ndenge ya malamu Kevin Sidney. Mais le goût, il y a aussi la théâtre. C'est ça qu'on a aussi la théâtre? Non, le goût à théâtre, ils allaient, ils aiment Makila. La beauté de l'art na Makila. Na art na yekoli yangote. Ba apprendre à regarder art, ba orienter nganzela. Mais art na beauté de l'art. Deuxièmement, na peut-être maman na Irène Boubou se rappeler, ils allaient na ba série jouée par président Mundoueri puis en son âme. Maman olé kana TV ba série mobe. Ngala benga maman muke. Maman bien retourner au tournage. Maman na sali kopté. N'habitez seulement à se rappeler. Elle a bien vendredi pour retourner si je ne me trompe pas chaque vendredi. Non, bien gaillot. On va retourner au tournage. Parce que déjà pour ça c'est le Congo mais elle a moins qu'on dingue en bandaté. Donc j'ai Makila, Yangai, maman Wasso Botami, première dame congolaise, et très congolaise, maman Wasso Katerina, a boti de la paix, il n'y a pas boti. Alors il y a bien Makila tout force à monter. Il y a un là donnanga. Voilà. Donc, de jour au jour, 14 ans déjà, est-ce qu'il y a des moments de difficulté au côté nango? Il y a aussi des moments où il y a joie, il y a plaisir au côté nango. Tout bêta du soleil sengo. Isaki nine sengo. Le soleil sengo na ngai na zalonga li boso na musala ngai. Na comme ça nzambe parce que ebele abanda musala o mama yebi to bana bango nzela moko mais am suna 1% on a comme ba comité. Ba kate na nzela. Vu que ngai nzamba komisaka na moi 1% ba fanatique ba yebinga Kevin eza sengo nga honneur maman la ngai Irène Boubou pour former ba nebelé mais moi na moko personne plaisir à liboso na ngai pour na se belisa monde entier na ko musala donc on a comment écouter ba maman ils ont plaisir à liboso la ngai que et sengo sala nga na sa fierté à groupe na nga la conscience de Boubou na sala fierté na ngo partout na kindaka na sala ngo deuxièmement sengo nga zali otali na joueur na ba grand on arrivera à la Tondine Kalabaya Gabi na mona na TV na Sibla ndenga tu na zo kata na TV ba Gabriel papa Alain papa Serge ba tout ba Sile Bisalu Bekam dans la TV na radio fan na bango parce que un jour maman nga poussé nga na travailler bango ensemble ça déjà jouer nga je na ngami ça zalara tango ba maman mikolo boye baba mikola musala ba keba maman Olive Lembe Kabila maman na biso maman social maman Olive Lembe Kabila ba mbote sozali maman bengisi batu ngabe Kevin akati wana kinga kati na lina mama Olive Lembe Kabila na mela mo Olive Lembe Kabila ils sengo na nga notaki musana nga penza ko donc te ça comme ça les tambola bien ils arrêtent sengo na nga ya mtima na nga ngwana voilà et sengo mtima yango wana ça lui plaisir mais est-ce que jusqu'au jour d'aujourd'hui vous arrivez toujours à garder de bonnes relations avec d'autres artistes malgré vous êtes toujours à bon terme avec ta maman et maintenant na baninga mususu est-ce que vous gardez toujours standing wana bana musana nga na monesika
regardez que maman na obuyi to de la pesa ka rankinya na mutu boy ba ka toujours bonne relation ce qu'on nga moi na ensima na bango na obebi sa relation pourquoi nga maman za maman na musala papa za papa ya Barcelone ya coquette baza ba yaya dans la gare toujours relation le bi kana vie et le qui relation ezate garder relation pour obilobité am sur relation on négliger lelo ya mte sungo lobi ya va fan na ngata ya poto ya ngola ya Kinshasa binga na téléphone ya yamba tout le matin à 2h na la kata tungna yambi pour am sur relation mte sungo un jour na vie obité dans la gala relation na tout le monde. Voilà, 14 ans, ça se fait déjà de jour au jour, comprenez messieurs dames, avec l'artiste et comédien Sidney Kevin, évolue ici à la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Bandeko bazo pesa biso biloko malamu. Une fois na mona ki na Twitter il y a maman Denise, première dame, moi aussi la présidente de la République ou biso ya Congo, a commis abi nazo compatir na artiste et comédienne parce que baza ko incarner rôle na kata souffrance. Donc on veut dire mutumoko a pauvre, mutumoko a vivre bien té, mais ba pesi rôle la patron. Ba la ti veste, ba fonza ndoko mo kitoko ya malamu. Mais soit si rôle wana zone ndako ne pas ça zala ya mabe. Est-ce que vous comprenez ce que ça fait? Vous comprenez que non, ça fait mal. Vous voyez que non la place moi bizarre, mais na comme na rôle mo ba pesi rôle mo bo danger patron. Donc ça aussi ça peut que zone kuna. Ba to ba pesa biso plaisir na bandako. C'est ce que la première dame a Komaki. Et c'est un plaisir de comprendre que non, comment est-ce que maman Denise a joué qui part. Et comment aussi un grand merci, coup de chapeau à notre maman Olive Lembe Kabila, parce qu'elle est motivée tout le temps avec les artistes. Et là, ça fait du bien. Voilà. Mais de jour au jour, 14 ans déjà, il y a carrière, il y a moi en Ayo. Qu'est-ce que vous préparez déjà? Des biens européens, Sabisso. Qu'est-ce que vous préparez déjà comme spectacle? Qu'est-ce que et là on est malam toko zela pour la 14e jour 14 ans déjà. Bon zelango parce que ça surprise va le bangote. Bon mon akaba surprise jouer salama. Nasi bo sepela nango, bo sepela na auto sala parce que 14 ans déjà tellement 14 ans de carrière eza dans botano mwana. Bébé na azano 9 mois tano 9 mois na onde umelaka. Yende to lobaka ke mwana umela na libungu mais so abimi a umela nete sko 14 ans bana côté une année allez combien de bonnes années 2 ans combien de bonnes années sko 14 ans pena donc mwana bena moto pena bote mwana mukolo pena akomiso na classe nini donc il faut to se pesa mwana au mona ba surprise to sala na si yo po ozalo inviter mamutu et le kabia au mona ka ba surprise to rolo bango. Surprise et si les lengues. Voilà. Et que aussi la lengue Kevin Sidney. Mais au qu'on a fait tu en as battu sous boyate. Battu sous banane. T'es na tout no yebi ke boyate. Yo po yebi ke boyate. Banane wana. T'es nabi o yebi ke na fait battu sous boyate. Ngala yiba ona obeng sa boya. Oh beng sa. Ona obeng sa o mama obeng sa boya. Donc maman bouille pe azala invité na. Au fait na ye. En fait na ye. Non, en fait na yo. Non, ça il y a mwana ti. Ah OK. Ngana de la pe le quoi de la pas zate, ngana de la pe mto ça la fête on pour la mwana. Ah OK. Voilà, merci de ces dames, vous comprenez, nous évoluons petit à petit, lentement, et c'est aussi roman chez Bionews Télévision. Un jour, dans mon parcours avec Daniel Lebika, entouré avec les artistes comédiens, et nous sommes là en joie, parce que 14e déjà, ça s'est fait avec notre star, Kevin Sidney, de partout vous aimez son savoir-faire, les atouts, le spectisme, les atouts, surtout, après ça, on a un film, j'ai une dame depuis Autriche, Alela Sidney Fabi, moi, je écriture n'est qui tout quoi. Écriture, une respiration à ma bouille, tout qui Sidney. Mais on a Sidney, ça disait qu'il m'a mis en côté. Non, t'as les films là, je suis cité. La bimi colo fona. La fan na mère na bouiboui numéro 1. Mais avant de continuer, est-ce qu'on peut vivre la comédie? Parce que nous sommes là les artistes et comédiens. Dans notre plateau, parce qu'un jour dans mon parcours, l'ambiance avec Daniel Lebik, est-ce qu'on peut vivre d'abord la comédie avec l'artiste comédien Sidney, l'artiste comédienne Mama Bouyi, tout le monde Mama Irène. Parce que na plateau on a Mama Irène. Mais na bende non Mama Bouyi, na Sidney parce que Sidney c'est que dans tel film, ça veut dire que non donc à jouer qui zeng. Parce que moi j'attendais que Mabouya bimisé le roman, Mabouya pas what is a rôle, mais bah savoir réali à bimisi en ce qu'on a n'engagé mon professionnalisme. Le lot mon écriture à Sidney, on va vivre l'image et la comédie avec nos artistes comédiens. Bah ça me sera plaisir de banda quoi. Toi c'est quand mouquette. Bon, ils ont bien on a simbé le mouquet. Kevin.
Kevin. Maman. Kaza mama mti batu bamuna ni tunazama mamu babenga cheki. Abona na ngo be o shote. Bat ba nga yima mukoye sanga shonya. Kati ngabe ko tunayoka sente batu bana papa ndamvu. Eyo teka sente pona mama mkolo. Yupo da papa mke. Pamke. Mama mnene. Kevin Kevin mama mnene. Odo mama. Mama, ebe mo mbaya na benga. Daniel bika kuta bandani ngako. Azoni nganga munye kumwa mkeyo na munye ku. Ngayo kuna munye tata mkola mezotu na ngapia. Yo mo zonga manda ibande. Yo mo ngamba mshu ibanda. Eba Daniel za ibanda zana ndako. Yo na baba teza mwa ndako. Afana pana ndo papa unza ndako. Afana papa na ina ndako. Azabuye ko mo tikanga ibanda. Mama, Voilà, comprenez, là c'est le savoir-faire. Les artistes comédiens, comprenez, je suis entouré, c'est au rendez-vous, les 14, déjà les 15 juillet, déjà ça se fête, les 14 juillet. 14 juillet, bah bon. Là, c'est fanatique. Ok, expliquez bon, parce que maintenant, maîtrisons notre situation. Bon, Balobi, jour pour jour, ceux qui tout le monde a artiste au Kakoufi, battant la biographie, âge naïe, tout ça. Pour avoir chose en vie, âge naïe, et ce pas habitué. On a le babino lelo. Je suis né le 15 juillet 1999. Le 15 juillet, on a fêté 21e anniversaire de Ngaya. Et ça, il y a football, il y a voyage, il y a un pété, il y a un Ngaya propre. Il y a un qui t'a dit, c'est 2005. Je suis né le 15 juillet 1999. Là, on fêté 21e anniversaire de Ngaya, 14 ans de carrière artistique. La bandit théâtre est bon en 2006. Tilelo. Yangwana par occasion wana balobi nzete moko sala razamba te. Et ça bimako sur la longuité. Vu que nga Kevin Sidney ndala bamba me belé. Ba yana nge belé ba otala nga poto ne minutes o. Ba papa nge belé ba mama nge belé ba ko tika jamais moi na souffrir. Mama, mon sac nga Kevin. To sa préparation na bouille pour biso vivre la foi. To la kondima. To on ma qui a fait tout réussir na kombo na Yesu. Parce que Moussa la salle rabine za hasard telebika na komara film na penser na pesa public na ngani ba sepela na tia bango nini oba ya pemina nzambe ya ona sing na bino ba papa na ngaba ndeko na ngabo soutenir elo na bino ya mwa na bino oyo na la idée le 15 na tongo wana to sali quelques polo na maman na ngai ba star na biso to kina orphelinat ba homme vieillard plutôt juste pour la bonne cause. Pour la bonne cause on a les pamboli toujours to kila maman moi loso moi sukali les pamboli wana ba loso wana e uté pa na bato ba bisi ba mbongo na bango. Voilà. Nga ndaka simple porteur on a même lo ba maman wana ba lia ba pambo on maman wana to ba merci wana e ganga pa bato ba pesi ba mbongo na bango. Voilà. E ganga. Donc là l'idée to ki ba maman mikolo ba zuma loso moi sukali moi tu es na poche moi enveloppe ba na poche ba lié to ba senga lo merci nzanga pambola bino pambola ngamu tu na ina initiative wana na bino ba bato botsaki moi 1 euro na bino moi 2 euros na bino et lipambola ezanga te ndako na bino boka okate ya on senga bino bo soutenir ngai bo soutenir biso les 15 wana to tikeli ba homme vieillard biloko na bango et na poko na ngo moi muke bo pesa susu wana na sali muto sali moi soso moi kwanga moi Thompson moi réception muke ba star na bino ba sangani ba bineli bino ba kumisi nzambe na un de plus oyo to tia bino ba image tout botala ya ba homme vieillard ya ba tout ça to sala kana sima na bino so bo swinga te et sala mate so bo swinga yango le temps le 2 juillet na l'équipe la pona senga na bino aide oyo na moi na bino na ndeko na bino donc soutenir ngai na longo sikoeta ke Kevin à théâtre na yesoeta ke frère Sidney Moudia qui mo sal na nzambe na pambola bino o toi soutenir ngai nzambe okanisa ye o tu a chali loboko na likolo ya œuvre oyo nzambe alo landa kune ka ukate na lobeta ke mo sal na kalizonga na qualité ya mo sali ya nzambe o to contribuer 1 euro na 50 euros na 100 euros na o za na ngwa ya mukeza la raté pa nzambe mne za la raté
tant que maman na ba senga merci li pamboli en Nzambe et kita na ndako na kombo na Yesu Masia bo benga ngai numéro na ngate vendre bongo plus 243 plus 243 90 90 180 180 16 18 16 18 plus 243 plus 243 90 90 180 180 16 16 18 18. en fait wana ba star tout bozala obolingaka boyo c'est bisa mona bongo longo 14 ans de carrière ande ko langa tala musala mwana mla c'est ça bino bo kanisa nga la journée nga et ça nga plaisir na mona ke na considérer devant public nga na mona ba fan nga balinga musana nga attention ngo ya mingi sunga nga et ça la bien ba to ba besala ko sunga ba orphelin ba homme vieillard occasion bo profiter so za biloko na bino pesa to mila ba mama mikolo wana bo pesa bilamba ba mbongo biloko ko lia to pesa les 15 wana biso ba star na bino ba ya buyi ba delaper ba Barcelone ba coquette ba mika bongo ba dernier les bika ba caméra ko sala to kende biso tout si na orphelinat et biloko na bino yango yo ba na bino libanda mboka batindi bo pambola bango ba koko wana ba pambola bino nzamba ozanga to kanisa bino na kombo na Yesu Masia. Voilà, juste pour la bonne cause, Mama Bouyi, est-ce que vous pouvez rajouter quelque chose par rapport à Nenge Kevin Aoutikoloba? Il y a aussi moi appel na ba téléspectateurs au batala rabino ba fano balina mosa na bino par rapport à soirée on a bon na bobo misape na moi sorti mukebo tala bato ba colis déjà na kati ya ba homme de vieillard kotala bango ba mamba ba mpaka wana ou bazozanga pe lipa bazozanga mungwa bazozanga savon bazozanga bougie pour courant pe comme moi pas ici. Est-ce que vous pouvez leur dire encore quelque chose par rapport à ce que tu viens de dire Kevin Sidney? Nga penze loko o esalinga bien makasi ya surtout eloko ya kokesunga talaka ba koko wana déjà basi balembi talaka ba orphelin wana bazanga même si ota moi sukali oyo moi moi lipa moi ji akotsana munoko vraiment eloko e marqué nga loko eloko wana ni Kevin alobi ezate parce que ezama la mumi ko sunga bango e sala bien omoni kande bato ya poto bande ko na biso bazali bana omi mbongo eza passe mbongo eza passe mais vraiment so omoni mutazu ata 50 euros na ye ata 10 euros ata 20 euros apeso po eloko mukie so analyse ata 10 euros ata 20 euros mutazu atindeli vraiment bato na ifo nzamba pambola bango yango biso na ba prière na biso to ba nzambe pambola moto nyonso azo pambola ngai o nyonso azo pambola nzambe ko zanga opambola te po omoni biso ba o bato ba pesa biso to lia yango biso monte to lia yango pena basala nzambe esunga pe ba misala nzambe kana mbongo mtu mutu musako otindolo olino pete osali no sali yango ka ba mamba nzambe po ezala be po anite nzamba pambola bato na o ba soutenir bato bazo kanisa biso bazo soutenir biso nzambe vraiment il faut pambola bango donc eza ida bien ba o ba soutenir mwana bango Kevin po Kevin pe ake ko sunga ba mama wana ba mpaka wana vraiment monite ke ezala bien en tout cas bango pe ba ozanga ko pambola mateli pambola nzambe landa bango na bandako na bango. Voilà, merci, messieurs, dames, merci beaucoup. L'association Mapendano de Maman Gisèle Ngwala, c'est la maman présidente en collaboration avec Maman Viviane pour la bonne cause depuis Belgique. Oh, Pepe Basse Moti Masara. 14 ans, Arnanga, son Didiango, nous avons reconnaissant dans le tout-puissant Seigneur Jésus-Christ. Oh, il y a Pessanga Moussala, oh, il y a Pessanga Maele. Nous avons 14 ans, Zamba Lola. 14 ans, Moussala, il y a la Pessi, 14 ans. Le reste est banni dans le salaire au temps de la dans le pouvoir. Au commissariat, la PSO 14 ans dans Ngoyo. Merci beaucoup au sali pour nous Kevin a mis sur bateau. Voilà, bénédiction direct. Bénédiction. Mais prophète non naza. Bénédiction penza direct yango okende liboso na kombo na Yesu Masia. Place biso ba mama na oto eshua ki yo ko eshue te. Place biso to bete libaku na oto kweya ki to sala nini yo okokweya te na kombo na Yesu Masia. Donc kende penza liboso, kende liboso. So ba otanga ba grand comédien na mboka o. Parmi bato batanga yo poza na kati. So nzamba opambola batu na ne o na 2020 disons carrière na nzamba pambola opi na kombo na Yesu Masia. Na olo bango atake mwana nzamba atake na ba pouvoir nyonso o nzamba pesanga. Nzamba bombo na makila na ye. Psalm 91 à la partage na yo na kombo na Yesu Masia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, Psalm 91 et à la partage à Sydney et moi aussi j'en profite. Dans
Voilà, ta plateau mon abino pour ni pour ni kaisa partage asidé. Ah, yaboui. Ils avaient partagé. Voilà, comprenez, c'est l'ambiance. Nous sommes là avec les artistes, comédiens. Nous sommes presque à la fin de notre rubrique. Ça, là, c'est un jour dans mon parcours avec Daniel Bika, où tu parcours. Tu tamboulé, tu coûtes un Sydney et tu bêtis libre comme tu coûtes un bouille. Bouille, alors moi, lilo, ben, souka pona lilo. Non, parce que nous avons rendez-vous avant de s'engager. Pour y avoir une surprise. nakobimela ye aya mbanga bien ye apesa bino message ba mama bio bosenga ya buye yo to senge maramona biso ba mama bio basenga ya buye na bango ba mama Viviane ba mama Giselle na bi ke bosenga ya buye na bino ma Giselle ma Viviane ma Cynthia ngaya batu na boya te donc vu que bon ba contre taka ya mara mais même si bino na promettre bino te mais bon mona nga dans ça l'émission na ndeko na Daniel ah brisque. Non, surprise, émission surprise. Ah! Ouais. Bon, il y a brisque. Ata binomra, il y a brisque na la ligne ayeka. Donc ça l'émission bon na sepela na émission na mingi tara o Kevin abenga emolobe na biso babola. Donc ye papa Molière na biso. Donc ya biso ba orphelin. Molobe na biso ba orphelin vraiment na sepela na émission ndeko na Daniel vraiment en tout cas na zang sa kotala ngote so na Monica émission ni poti pena na zapa ngote fo natala ngo penza. Merci beaucoup maman. Natala. Votre mot et motivation déjà pour na jour ango moi liloba suka pe moi mbote et pas maman Pamela aux autres la biso. Moi liloba nanga suka za merci na bande konoso bazolanda biso. Merci vraiment, merci na moi na ngai parce que so ki na yaki pa na ete ngana futa na pena Daniel te merci na yo susu ndeko na Daniel vraiment merci na bande konoso bazolanda biso na ba fan na biso nyonso ba fan nyonso balinga biso na ba o balinga biso pete po to rolo bakati ke batu nyonso balinga biso soki Yesu ye moko masiya vraiment ne kulusu kutu batu bapone barabas na place na ye et là c'est que batu nyonso basepela na eyeli na ete batu nyonso balinga ki ete donc na yebi ke batu nyonso balinga biso pete na ba o balinga biso na ba o balinga biso te vraiment na bi merci na bino parce que bino batu botombola biso bino pe batu bokitsa biso merci botala biso kaka so bomoni pe mwana bino Kevin a commis film ate ba numéro o bataka wana bo benga kapona moi ba conseil et ça la biso pe bien merci na bino vraiment ba fan nyonso. Merci beaucoup. Merci na caméraman na biso. Merci na caméraman pe oya biso msu joli. Joli, OK. Joli copie. Bientôt les nouveaux mariés hein. Eh bien. Maman on va joli te donc merci pe na joli. Merci pe na ba fan na tout. Na ba ona sona sona bina ndotanga ba kombo na bino nyonso to umela. To umela parce que nga na OK na ngai. Donc merci na batu nyonso ba oya nga ba bana mama na ngai. Bayanga ndeko ba oto sola kana linga bino mingi vraiment bon na bon atemi balé pour ça ngata bien merci na ici donc Kenda ya mama Rosie papa 4 étoiles balobi couple moro te couple ana vraiment sipil sangue pe sanga ba conseil belé bibisi Mayudi ya pasteur Alpha Mayudi merci na batunya surtout na ziko monduti ya kati bon ngana kena ngana tiki bino. Voilà, je vous libère du chat notre maman Boui maman Irène. Bye bye. Merci, bye, au revoir. Clôturer déjà. Ouais, tu vas clôturer. Non, c'est un merci mingi na fan tout ya Sydney Kevin ya lingabino mi ozubi temps landangai. Bah merci beaucoup dans pas molabino. Hein, les bio quand ma banque ngate s'il vous plaît. Soka sangona kati. Merci beaucoup à mon papa. Bah tout notre temps à soutenir nga s'il vous plaît. Ya mkina bino esala nga bien. Papa kulutu na ngai Francisco Mudia ki Lukabu ML na kati mboka mikili. Papa Francisco Mudia qui ML soutenir moi là. Tantine Karine Petelo na Canada, tantine Sydney Mudia qui la star, tantine Karine Petelo pour soutenir moi na ngai. Maman chérie na ngai mon après Jésus, maman Adeline qui était qu'on a Londres, maman Adeline qui était qu'on a Londres, maman o alongola nga mai misu na ngai pour soutenir moi na anniversaire. Justine, il y a Justine Kwamadio, motema ya papa Ewish Kwamadio. Les jeunes couples, Justine Kwamadio na Ewish Kwamadio pour soutenir moi la fondation Lucia Adelaine. Il y a maman langai Adelaine pour soutenir œuvre dans 14 ans moi nesa langa bien vie langa sendulu bilele na kati ya Turquie mo konza bilamba o lettre rabatu tout na kin na Turquie. Sendulu bilele moninga ya safe manabio maman lopango pour soutenir moi la bino mama Deti Doli. Maman langai Deti Doli motema docteur Zingzok les prophètes
14 ans, on a anniversaire à moi, on a beau soutenir. Pistis Mabiala, il passe à Caris Mabiala, à Londres. Beau soutenir 2000 €, ça l'a bien. Myrna Beauté, ma grande sœur de chérie de cœur, merci beaucoup. Il y a soutenir Myrna Beauté, il y a Christian Kadima de Bundes. Je coupe les mots bien, il m'a tâté. Ça m'a pas mon labino. Maman l'a mis Claire Ngonga. Mi Claire Ngonga 500 gigas. Maman l'a mis Belgique. Mi Claire Ngonga Bambo Teska Ozali. Maman l'a mis Marie-Jeanne Nkon qui n'a Paris Saint-Denis. Maman il y a Ursula Nkon qui m'a fait folle. Beau soutenir moi la bino ça l'a mis bien. Papa l'a mis papa Henri Claude Kanga na États-Unis. Papa Henri Claude Kanga moté maman Émilie Mbembo na kati États-Unis. Ba parents Sydney Kevin. Beau soutenir la moi elo ka bien pour soutenir babola o ça l'a mis bien. Maman langai Virginie, maman Virginie Lodjima, maman Virginie Lodjima, RK Mouchanga, champion Sylvie qui a monté maintenant Barcelone, papa la barque. Moi tu vois qui a fait ça là moi non bien. Les boss Emmanuel Macron Yanga, papa na Ryan. Sinde langa moi quelque chose na fait nanga et ça langai bien. Kevin Panda le jeune producteur fait ça ndoi na yo. Na bi ko tina ba cameraman bakoya. Moi, je suis ma contribution à ça bien. DJ Ritos na France, DJ Ritos na France, DJ Langai Kanisa moi na yo dérange. Kevin nga oborate, nga yo DJ Ritos na leli. Nathalie Villa mondiale, Nathalie Villa mondiale, tanti nga Nathalie Villa, motema papa Pichou Santiago, papa Pichou, bo soutenir moi na bien ça Langai bien. Boss John Kalombo, le boss John Kalombo, boss na kata kin boss John Kalombo, soutenir moi na yo. Boss Henri Longo, le boss. Faites à moi n'engo côté kangate pardon nazaka moi netike tata te mama te ngamoko le bageleur et ngatai s mami misaka na Paris na bi ka auto ko fela mama akufaki déjà to kunda ki c'est leki mango ko sanga mingi mama mimi misaka faites na ngo ko sanga te soutenir ngeza na bien na lelo na télévision le boss c'est Yves Lubamba Top Vision mon papa chéri mon coco papouche Papa et maman langai les boss ils vont mettre vision fait à moi on a eu 14 ans de carrière 6 n'a pas top vision des bimisa biso ba Kevin oyo poto comme le et dans la top vision soutenir 14 ans moi on a eu carrière et ça langai bien boss on a été le boss Babi Mbo na yebino kinde le boss Babi Mbo déjà c'est un dakala boss Babi Mbo article ngate boss Babi Mbo abisanga Kevin note sur le 3 000 € en agence. Et ça l'a fait bien, merci beaucoup boss nangai. Maman na papa Bimbo boss Nasili Sanga moi si à Pembe. Maman nangai Nasili Sanga moi si oyo motema boboto lokola maman Marie maman Yesu Nasili Sanga koti kanga était Papi le roi carte illimitée. Papi le roi carte illimitée famille Suga bilanga euro vient nangai. Kevin dans la mingi au soutenir était ça langa bien plus de 143 code mboka ya Willy Moucheni les boss. Soutenir moi na ça langa Ali, maman Cynthia Langai Nzambe, baziwa maman kitoko boye, abi passe ya biso ba oyo Kevin oyo Nzambe. Leki dangai Gikangele. Gikangele mon petit frère chéri mon sang famille Moudia qui tout famille Yanda, famille Kwalo Diadogo na Italie. Okosa nga mingi noko na ngaleka de la part dogo Diadogo na Italie, tinda code na fait so Diadogo na Italie. Oninga Peggy Kutu Juma. Surtout Peggy là c'est mon ami le coach. Bande ko nga Peggy Kutu Juma ba kosa nga batindela ngelo hotel Nzambe. Peggy okosa Peggy Kutu Juma asbel to sungana. To sungana wana fondation ya famille na biso. Peggy Kutu Juma na Diadogo ba kosa nga le bika tout le fait na batinda ngelo hotel ki vito ko tinde lo hotel. Ya turo so ko singa na lo ba sur la TV. Ba vie na nga ba noko na nga bo soni nga isa nga bien. Jordan Mulumba na Italie, Nadine Alanga mo seka na kati ya Paris maman chérie Nadine Alanga mo seka maman sociale bo soni nga ba on atangi. Na ba tangi te. Na lengi bino mingi. Jolie copie. Mon caméraman privé, caméraman off na film Yesu. Na bi ke ozanga image au félé na fait wana au manteau félé. Ça passe. Merci beaucoup messieurs dames et ça n'est fini pour aujourd'hui donc tout ça na biso Kevin. Mon numéro de contact plus 243 90 196 18 plus 243 90 196 18. Abonnez-vous aussi sur mon Instagram Sydney Kevin au commentaire on répond directement Instagram Sydney Kevin pour soutenir ngako les bikaba soutenir nga. Voilà les soutiens déjà là comme on est déjà dans Bio News Télévision et tout est bien, tout est calme, tout est calé déjà avec ma maman Bio. Ma maman Bio te bête mon lolo il a raison. Ma maman Bio le faut
Maman bio, papa bio, yaya bio, Yaya bio. Bon souvenir Kevin Sidney. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs, dames. Bon, merci pour votre fidélité, confiance et surtout les abonnements. Et voilà, moi je dis un grand merci à l'association Mapendano de maman Gisèle Ngwala et maman présidente, maman Gisèle Ngwala, à se motiver vraiment dans la Belgique. Juste pour la bonne cause. Donc, il y a Sangi Saraba maman, Sangi Saraba papa, pour la descente et tout ça, les association Mapendano depuis Belgique. Voilà, c'est motivant vraiment. Maman Viviane, merci beaucoup pour la motivation, merci beaucoup pour la ouverture. Merci aussi le bien-être universel pour la bonne cause. Merci aussi à l'FBT Moussalande, mon père, papa Paul Fikipo. Merci à tout le monde, maman Arlette Céline qui garde une femme responsable, elle, c'est Mimi Le Bika. Merci beaucoup à notre maman Aïple Dios, autrement dit Alpha et Foutou. Merci beaucoup. Messieurs, dames, si Dieu ne revient pas, on va se retrouver dans le prochain numéro pour parler de notre rubrique chez Bio News Télévision. La télévision autrement, voilà, tout qui est dans 7 mois vert, c'est obligé. Tout qui est dans 7 mois vert. Non, tout ça, les jours à faire, comme il a ma casse. Qui m'a va, moi. T'es Bika. Voilà, moi je vous dis déjà bye bye parce que ça fait du bien de savoir que vous avez un belé liboso bitando ikena bino bokota la biso na bokebi nyoso pe bo pesi biso lito ya bokebi biso to pesi bino bye bye. Bye bye, bisous. Vous êtes sur Bio News Télévision, la télévision autrement.